mama ye mama na lobe mama ye dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali mbote papa. Oui, bonjour, mbote papa. Kombo nani papa? Comment langa Gogo? Papa Gogo opuyaka na église ni? La Louange. Mokamba église ana kombo na nani? Pasteur Ngalas. Pasteur Ngalas papa. Mais chaque dimanche au la non église. Oui, souvent à l'église. Na bana pe bakota pe kodim. Oui, bakota kodim. Merci beaucoup papa. Tout une question mon Jacob azaki na basi combien? En tout cas, aucune idée à ba. Ça va? Mbote papa. Mbote papa. Mbote. Papa awa to kutu yozo zonga ndako awa to za wapi précisément? Awa to za na Petro Congo. Merci beaucoup papa. Papa ukombo nani? Kombo nangeza frère Abraham. Frère Abraham. Bon ça va. To na qui sont mon papa nanga au prière à l'église. Nasema na catholique. Na catholique chaque jour que na messe. Chaque jour na messe. Na kata catholique kuna uzana nani? Nazaka frère chaque dimanche na prière. Tongo pe pourquoi na kinanga ko pe nzambe pe apesanga yango makasi na lukaka chaque jour. Merci beaucoup papa. Tout une question moko Jacob na Bible azaki na basi combien? Jacob azaki na basi mibale nani? Bon, peut-être que bine bakuma bango te. Mbote papa. Mbote. Papa tout ça précisément wapi? Na wenze ya Livia. Na wenze livre. Merci beaucoup papa. Toute la question moko au sein de l'église ni. Dans l'église du réveil. Église du réveil. Église comme église ni. Amen. Église Amen Mokam. Messianique. Messianique. Merci beaucoup papa. Mokam église ana nani? Pasteur Ben Chama Mvuluzi. Merci beaucoup papa. Toute la question moko na Bible. Jacob azalaki na combien de femmes? Jacob azaki na basi mibale, Léa na ndeko nae Rachel. Na vinanga na sekaka soki na sepelizio papa ye. Na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye. Na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ye. Ministère où yo sans présence non tina nangwezate liba. Mbote mama. Mbote. Mama tout ça précisément wapi? Awa toza na Livia. Na livre za wapi? Na Petro Congo. Merci beaucoup maman. Tukiti atotu na mituna opuyaka l'église ni. Na église yango yawa. So mafuta église o kombo nini? Bon ça va. Au kaméglise bino kombo na nani? Kombo ya mwasi kombo na ye Malu. Merci beaucoup maman. Totu na Jacob azaki na basi combien? Na ye binanga te. Ça va mbote maman. Mbote sœur. Bonjour. Botoza wapi? Petro Congo. Na wenze nini? Wenze livre. Wenze livre. Comment on a? Comment nanga Sandrine? Opuya na église nini? Na poya na Magembo. Na Mangemo. Mukamba église Mangemo nani? Pasteur Bakanja. Pasteur Bakanza. Totu na nini moko mama na ngai question moko. Jacob azaki na basi combien?
D'après moi, Jacob Azalaki na basi mibale. Awa botoza précisément wapi? Toi na Wenzalivia. Na Wenzalivia mama kombo nani? Caro. Mama Caro. Opuyaka na église ni? Na la croix de Jésus. Merci Mokambi. Ya la croix de Jésus de nani? Mokambi eza Mokendi chez Deyon. Merci beaucoup maman. Question moi tout tourne chaque dimanche au kenda église. Bon lem suna kenda raté hein. Foka na ba problème ba passion ya ba ki veve koteka. Merci beaucoup maman. Nzamba ozo solution. Question to tourne Jacob ataki na basi combien? Ah place wala penza na Bosani. Mbote mama? Mbote papa. Mama ah toza précisément wapi? Ana Petro Congo. À Petro Congo. Merci beaucoup maman. Kombo nani? Mama Kafuti. Mama Kafuti. Opuya na église ni? Amos. Église Amos. Mokama église Amos ndi nani? Kama église Amos. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Comment passer papa des données. Maman tu as une question mon chaque dimanche au kende église. Akendaka. Merci maman tu as Jacob Azaki na basi combien? Wana yebite papa langa. Divine. Opuya na église ni? Napuya na Buisson Ardent. Awa toza précisément wapi? Toza Mansi na Petro Congo. Merci beaucoup maman. Tozo tuna question moko okenda ke église chaque dimanche. Oui, nakendaka. Biso sambela 3 jours na semaine nakendaka nyonso. Merci beaucoup maman. Tozo tuna question moko Jacob azaki na basi combien? Jacob azaki na basi au total 4. Bote maman? Bote papa. Maman awa toza précisément wapi? La Wenzalivia na Petro Congo. Livre na Petro Congo maman na ngai. Kombo na? Mantumba José. Opuya na église ni? Message de cancel. Kombo ya mukana bino na église nani? Pasteur David Pendo. Pasteur David Ba Pendo. Maman toza na question mo tozo tuna. Chaque dimanche okenda ke église? Ndaka papa. Question to tuna Jacob azalaki na basi combien? Mibale. Nani? Bakombutu. Maman Dani, opuya na église ni? La chapelle du vainqueur. Merci chapelle du vainqueur. Mukamba chapelle du vainqueur de nani? Benjamin Yenga. Si moi connais l'église au Salarani. La salle dans le département nettoyage. Merci beaucoup maman Nangai. Toujours une question mon chaque dimanche au kende église. Na kende chaque dimanche. Merci beaucoup maman. Toujours une question mon Jacob azalaki na basi combien? Jacob azalaki na basi ebele. Ebele wana banani na banani. Na bosani bakumbwa s'il vous plaît. Ata 3 oyo yebi. Azalaki na basi mibale. Maman? Mbote papa. Maman, awa toza précisément wapi? Toza na Masi na Petro Congo na Wenzalivia. Merci beaucoup maman. Kombo nani? Maman Thérèse Aka. Opuya na église ni? Naza na réveil. Réveil. Kombo église ni? Bethel. Bethel. Mukamba église na bino Bethel ya réveil koto nan.
Vincent Lokomo. Vincent Lokomo. Maman, tu as une question. Jacob azalaki na basi combien? Azalaki na basi mibale. Nani na nani? Léa na Rachel. Hein? Ça va? Mbote papa. Ma tu as précisément wapi? Na wenza Livia. Na wenza Livia mama na ngai. Comment na nani? Maman Élisée. Maman Élisée. Au prier en église ni? Na prier en adventiste. Pardon, au prier en église ni? Adventiste. Adventiste. Oh, adventiste c'est église ni? 7e jour. Protestant kaka. C'est que guide 7e jour de Jésus-Christ azoya. Ah. Merci beaucoup maman na ngai. Mukamba église ona nani? Soto bisana ba kombo. Mais tu n'auras combo. Jacob azaki na basi quoi? Azaki na basi belé. Nani na nani? Kombo nde na éviter. Ba kombo na bosani. Te maman. Mbote papa na ngai. Maman tu as précisément wapi? To ana bonza Livia Petro Congo ngai maman Angèle. Merci maman. Au prier en église ni? Na sama église maison mère catholique. Merci maman. Tu na kaka question Jacob azali na basi combien? Mama Jacob papa wana kuna penza na yeba te. Mama Jacob papa wana kuna penza na yeba te. Mama Jacob papa wana kuna penza na yeba te. Bonjour maman. Bonjour. Maman tu as précisément wapi? Boza précisément na Petro Congo na wenza Livia. Na wenza Livia. Maman kombo nani? Kombo maman Nganji Bernadette. Au prier en église ni? Na prier na église Chapelet de Vainqueurs. Chapelet de Vainqueurs. Mukamba Chapelet de Vainqueurs nani? Benjamin Yenga. Benjamin Yenga. Maman tu as une question moko Jacob azalaki na basi combien? Basi mibale si je ne me trompe pas. Nani na nani? Léa na Rachel. Mbote papa. Kombo nani? Kombo Deborah. Awa tu as précisément wapi? Toza na Petro Congo. Na Petro Congo. Maman okindaka église? Oui nakendaka. Mukamba église mino kombo na nani? Pasteur Elingonda. Pasteur Elingonda. Maman tu as une question moko Jacob azalaki na basi combien? Jacob azalaki na basi mibale. Léa na Rachel. Te maman. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na nga Adèle Kiokia. Awa tu as précisément wapi? Toza na Petro Congo. Na Petro Congo. Maman okenda église chaque jour? Chaque dimanche? Akendaka. Comment église na bino nani? Catholique. Catholique. Bon, ça va. Tu as une question moko. Jacob azalaki na basi combien? Jacob azalaki na basi mibale. Léa na Rachel. Mbote. Awa tu as précisément wapi? Tu as précisément na commune Masina na quartier Petro. Na quartier Petro Congo. Yo comment mon frère nani? Frère Adji. Frère Adji, au sein de l'église ni? L'assemblée en église Cité Peniel. Cité Peniel. Mukamba église na bino nani? Pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel. Chaque dimanche, chaque jour peut qu'il y ait l'église. Jour na kindaka dimanche pe na kinda. Merci beaucoup frère. Tu as une question moko Jacob azalaki na basi combien? Jacob azalaki na deux basi. Azalaki na Léa na Rachel. Mote. Frère, tu as précisément wapi? Toza na kati ya Petro Congo. Précisément wapi? Na wenza Livia. Na wenza Livia papa na ngai kombo nani? Michael. Au prier en église ni? Ahmed Sali. Église Ahmed Sali. Mukamba église na bino nani? Nani monimi na biso? Mokambi na bino? Mutakamba biso papa Mitera. Merci. Chaque dimanche au kende église. Bon.
tellement ta mosusu na kata na nde okende église soki mpiaka ekoti omona dimanche nakende nakekop. Ok, sikoyo na église kuna oza nani? Ngai naza frère en tant que na courage naza nango na conduiraka na bosa église. Merci beaucoup. Tu na question mo Jacob azali na basi combien? Jacob bon tellement na bosania ro rappeler na bosania ro rappeler ngai na bosania ro rappeler ngai. Mbote mama. Mbote. Mama komo nani? Mama Suzanne. Mama awa toza précisément wapi? Toza Petro Congo na wenza Livia. Na wenza Livia mama na ngai. Opuya na église? Na puya kana kintwai. Kombo nani? Kombo na mama Fulama Suzanne. Fulama Suzanne mama na ngai. Kombo ya église na binoni? Kintwadi. Kintwadi mokamegida. Maman, toi, tu as une question. La Bible, Jacob a un basi combien? Jacob basi misato. Non. Hey. Dokasi na basi misato. Non. Hey. Dokasi na. Hey. Dokasi na. Na do na. Jacob a un basi combien? Mbote papa. Papa, awa toza précisément wa. Toi na Livia. Merci papa, vous êtes gentil. Tout le monde nous a vana mutu. Hôtel mi merci nzamba za lokumu. Papa, comment on a? Tumbagile. Tumbagile pour y en église. Elda. Elda mukam église na bino nani? Pasteur Germain. Pasteur Germain. Toi tu na question mo kende église chaque dimanche. Merci. Jacob azali na basi combien? Nani? Jacob azali na basi combien? Jacob. Bon, on a évité, hein. Mbote chef. Mbote papa. Papa comment nani? Nga comme Moïse. Awa toza précisément wapi? Na wenza Livia. Papa na ngai, papa Moli. Okende église chaque dimanche. Nakenda chaque dimanche. Kombe église na oni? Echelle d'or. Mukambe église yango nani? Olobi? Mukambe église na bino nani? Pasteur Simon Mpataye. Merci papa, toi tu na question mo Jacob azalaki na basi combien? Olobi? Jacob azalaki na basi combien? Bon. Wana no nayokana nango te. Wana no nayokana nango te. Wana no nayokana nango te. Mbote mama. Mbote papa. Mama a toza précisément wapi? Toza na marché à Livia Petro Congo. Merci beaucoup mama. Comment nani? Comment na mama Marie-Louise. Opuya na église nini? Asama na catholique. Na catholique. Merci beaucoup maman. Toi tu na question mo Jacob azalaki na basi combien? Azalaki na basi belé. Nani oyo ye? Ba comme na bango na ebité mais na bika azalaki na basi belé. Mbote papa. Mbote papa. Papa a toza précisément wapi? Eza na Petro Congo na Livia. Na Livia. To mono précisément outi koteya bana nzambe. To sunga babola na biso sunga bana etike ba maman veve na kombo église advance de 7e jour. Merci. Diacre na kati etonga wana kombo nanga diacre Mwanza Mulumba. To sunga ande babola na biso soki nzambe leta ko sunga be biso pe. Merci beaucoup papa l'état ko sunga bino bolandeli mbongo te bon to tu na question na biso moko Jacob azaki na basi combien? Azaki na basi belé. Nani? Wana kale. Mbote papa. Mama a toza précisément wapi? Toi na Petro Congo na wenza Livia. Petro Congo na wenza Livia mama kombo nani? Comme dans Ariane. Maman Ariane, puis en église ni?
Na prière la ministère amen. Na ministère amen. Mukama ministère amen nani? Comme na apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Maman, chaque dimanche au kende église? Oui, na kenda église. C'est beaucoup mato tu na keto Jacob azaki na basi combien? Jacob azaki na basi mibale. Azaki na Léa na Rachel. Le son ça va? Mbote papa? Mbote. Papa toza précisément wapi? Toza na Petro Congo. Na Petro Congo wapi précisément? Na Wendy. Na Wenze, comment Wenzoni? Na Ebite. Ok, merci papa. Merci papa. Comment nani? Salvador. Papa Salvador. Au prier en église ni? Na Branham. Mokambe église na bino Branham nani? Pasteur Baruch. Pasteur Baruch. Toi tu na question chaque dimanche au kende église. Ah. Ok. Jacob azaki na basi combien? Jacob azaki na basi 8. Jacob azaki na basi 8. Jacob azaki na basi 8. Si 8. Nani oyo yebi? Ba kombo na Ebite. Bonjour. Bonjour. Bébé, comment ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Believe. Believe. Ah, tu as quel âge? Moi, 11 ans. Tu pries où? Moi, à la Grande Vision. À la Grande Vision. Mon camion à la Grande Vision s'appelle qui? C'est notre maman. C'est votre maman. Ah, ok. Tu es aussi dans les Kodim? Oui. Ok, bon, alors tu es qui dans les Kodim? Dans les Kodim. Non, moi je dis seulement non. C'est seulement une simple quoi Mondimi. Ok, simple Mondimi. Bon, ok. Bon, toute une question encore. Jacob avait combien de femmes? Jacob avait seulement 2 femmes. Ok. Mbote maman. Mbote maman. Maman mbote. Mbote papa. Maman tout le monde nous oteka malgré tout biloko eta passe maman nangai. Au sein de l'église ni. Comment nani? Kombo na mama Meje. Mama Meje. Ah? Mama Meje. Meje to tuna question moko. Jacob azana na basi combien? Basi mibale. Ah, tout ça wapi? Ah, tana masina Petro Congo. Na masina Petro Congo. Comment naona? Nathalie. Au prier en église ni? Na catholique. Na catholique. Toute une question mo Jacob azana na basi combien? Jacob azana ki na basi combien? Ah, azaki na mos moko. Mbote? Mbote ba. Comment nani? Sarah. Au prier en église ni? Paroisse catholique. Ok. Comment on Sarah? Toute une question moko. Jacob azana na basi combien? Moko. Moko comment nani? N'habite. Mbote maman? Mbote. Maman comment nani? Marie. Awa toza précisément wapi? Awenza Livia na Petro Congo. Au prier en église ni? Le Rocher d'ici. Maman comment mon église na bino nani? Pasteur Claude. Merci beaucoup maman. Mais chaque dimanche au kende église? Na kendaka. Merci. Tout na raison Jacob azana na basi combien? Mibale. Nani? Léa na Rachel. Mbote maman? Mbote papa. Maman comment nani? Maman Jeanne. Maman toza précisément wapi? Na Wenza Livia. Merci beaucoup maman. Au prier en église ni? Pana samba na Crisco. Merci. Mokambe église na bino nani? Ya toza pasteur Kimbe. Merci maman. Chaque dimanche au kende église? Na kenda chaque dimanche. Jacob azana na basi combien? Basi mibale.
merci Nabino partout bozuita kolanda manaka na biso oye pesami na balade chrétien to ana bino longo bomoni to ana wenze musique ko betaka merci na bandeko oyo bolandi biso bozuita kolanda balade oyo ya Alpha Nzamba manaka oyo tolingami kolanda oyo bolingami kolanda manaka oyo vraiment na sepela kamina na bino bozabona kape bosepela kamina pesi mama Anne Kalambai mbote mingi. Merci beaucoup bandeko. Zwa bloc noti na ozwa nini tu oyo toko tangaka oyo toko lobaka. Jacob bazalaki na basi mibale. Be basi yango bazalaki Rachel na Léa. Basi ya Jacob bazalaki Rachel na Léa. Merci be bandeko balandi chaîne na biso tokomi na suka manaka na biso to sengimino bo s'abonner massivement tokomi na suka manaka na biso tokutemba ya sima olingo komelanga numéro nanga eza wana komenga na WhatsApp nde okoyamba ngai tokosola lisusu makambo oyo e sengeli lisusu kitoko. Merci na mama Anne Kalambai tokutani na mbala sima na manaka na biso. Ciao. Na vinanga na sikaka soki na sepelisi o papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye na vinanga na yokaka bien soki ozinga dans tes bras ye ministère oyo sans présence no tina nango eza te liba. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, upe na moi, olemba te mama, dele mabondela.